La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de sa TV, la collecte na chaîne de sa TV, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous allez nous suivre dans notre chaîne Mabia Star TV. Mabia Star TV, c'est la chaîne Oyo Tolobelaka Mingi pe makambo ya Nzambe. Pourquoi pas politique, culturelle aussi. Je crois que mon analyse yemo mama bi ndinga sala vraiment et que ndara bien de tolobara awa moi eloko nde tolobara awa donc Angola Congo toza batu moko donc lelo na kati ya plateau bomoni nazanga morote. Je crois que c'est la première fois aussi bomona image oyo bomona pe elongi. Oh, je me présente d'abord Nazali Francine Noble ndinga babenga ngai serviteur et puis serviteur de Dieu et puis votre aussi serviteur tozawana toujours pour évangéliser pour nous retaler sabino ba réalité aux de Ghana Kinshasa. Sans plus tarder na saluer déjà Mama Bia Star et Longona papa pasteur na bananyo sunanda ko bambote vraiment et comme labino pourquoi pas na Christopher Songo na Londres hein JC Meya de Londres Christopher Songo na Londres JC Meya de Londres Dadi Ilenda Fola Manzambi hein Raiki Tenge na pesibino vraiment bambote kuna na France JP Boaka Kitisia hein Kisitia JP Boaka Kitisia vraiment hein na kati ya Paris na pesio mbote vraiment hein yas ma petit frère Jésus na Paris na pesibino mbote ndenga bomona na zanga morote nazali accompagné na une dame toye bazanani asala kanini parce que alobelinga mo makambo belé salinga nzoto mali na bino na otike boite fale kanon na Mabia Star TV aloba pe mo eloko toyoka elongo. Bonjour maman. Bonjour papa. Oza en direct il y a chaîne Nabiso Mabia Star TV chaîne Oyo et puis ça ba information chaîne Oyo même évangile na 4 coins du monde. Bato bako yeba kombo na nani outi wapi? Kombo na nga Bénédicte Mwanza Ilunga na uti na commune ya Masina quartier abattoir na Vanzine na avenue Ekuchu 19. Bénédicte Masia. Ah Bénédicte Mwanza. Tosololi nga na yebi mambolo belinga me batu bakoki koyeba Bénédicte Mwanza zanani asalaka nini oza musicien oza pasteur oza Bénédicte Mwanza aza musicien te mais aza servante de Dieu. Pe aza servante moko o Nzambe asalelaka ye mingi. Aza servante moko o Nzambe alobelaka ye mingi. Aza servante moko o Nzambe alakisaka ye ba chose cachée o ebomami na ba vie ya batu pe na bomo ya batu. Vraiment yomo ozo misala ya promotion oza servante de Dieu o Nzambe alobelaka ye mingi donc ba misusu wana mawato Nzambe alobelaka na basali na o bazo tambola en vérité. Musali nyonso ya Nzambe oyo tambola en vérité Nzambe alobelaka ye. Pe musali nyonso ya Nzambe apesaka badon ndenge moko te. Mutu na mutu azalaka na grâce na ye o Nzambe abongisa kati na ye. Netinga Nzambe abongisa kati na nga don ya prophétie pe ya vision. Eza basali mususu Nzambe abongisa kati na bango don ya parler en langue. Eza basali Nzambe mususu Nzambe abongisa uniquement don ya prophétie pe. Eza basali Nzambe mususu Nzambe abongisa kati na bango don ya évangélisation. Nzambe abongisa don na basala Nzambe oba otambola en vérité envers ye. Ndenge noyoka okoloba tukinde malembe donc ba oyo nyonso batambola na vérité te oyo toyokaka ke aza boye asimbaki sasala boye malgré ba prophétie na bango eza don ya Nzambe te. Prophétie nyonso ezalaka prophétie ya ondima te. Prophétie nyonso eza prophétie oyoki o analysango est-ce que eza vrai ou bien faux. Eza ba prophétie mususu bandeko na biso basali ba pesa ba olanda nikima lokoso ya mbo. Po vrai musala Nzambe atalaka mbongo te. Atalaka liboso bo moya mutu. Pe atalaka vie ya mutu. Pe atalaka problème o ezo déranger fidèle ya batu ya Nzambe. Mais ba prophète ya biso
pe ba prophétesse ya biso mikolo bakomi kota mbongo liboso mbongo eza na suka te po soki to sala musala nzambe ndenge sengeli nzamba yebi ndenge atombolaka mutu nzambe pa yebi ndenge abimisaka mutu nzamba abimisaka mutu lolenge ye moko alingi pe atombolaka mutu lolenge ye moko alingi po netinga so na ye na kokyoken na kena ngana banzela moko bwe po mokili pe epesaka prophétie ya solo ya bomo ya mutu pe na kokyo kotala yo banda a tina zet na pesi vraie prophétie o ezotungisa vie no meza na ya solo te na koyi pe kokota na famille na yo pe mobima na tangi bakoma bandeko baleki no nyoso pe na lobi mais eza ya solo te eza na ya lokuta mais le vrai prophétie c'est la parole de Dieu mwana nzambe o ayebi liloba ya nzambe nde akokangolama na se ya mokili pe na se ya moi oyo bolingaka mingi prophétie te mais bolingaka mingi beaucoup prier po soki mosala nzambe apesi yo prophétie akoki kokota na famille na yo pe atalisi yo vi na mobimba mais soko oza na liloba nzambe kati na yo te soko oza na losambo kati na yo te ozosala na yo mosala punda ozosala na mosala pamba oko dépenser ebele mais ozozwa solution na ba problème ezotungisa vie na yo te. Bon, merci vraiment. Moi mokie kaka lobby et salinga déjà bien et puis bangi singa pe déjà parce que toujours appel à tout moment ah papa lobela bisono likambo yo ba prophétesse ya Congo balinkolia batu bambongo ebele avana matango ba fotinda mbongo avana sala ba fotinda offrande na ebité ba offrande ngo basinga rango kaka boye donc to ebité so tozo kende wa mais avant tout que non na prophétie na lingi o yebisa bana nzambe eloko ngana to solo à côté. Comment est-ce que au côté na musala nzambe koko atikela héritage maman atikela héritage au kutana na nzambe ndeni mekano ko témoigner obetela biso le 40 ngai batikela nga héritage ni pa mama te ni pa kokote poso ki na tali vie kutu ya mama nga asambela kanaye mais azana monde no ya comédienne azana na monde mo ya théâtre aza artiste naza mwana ya artiste o ayebana vis-à-vis asalaka na groupe Lisboy et pas président Esobe mais nzambe aye ko salanga grâce na âge ya 15 ans na kamamaki et pas papa moko aza bien papa moko aza bolingo papa moko alingaka toujours makambo ya nzambe na kombo ya pasteur Bienvenu Luzolo na kamamaki epa na yena âge ya 15 ans ne apesa kinga formation pe alobaki avant au matacher pe avant au salam sala nzambe il faut za la baptiser na âge ya 15 ans nzimela ki yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ngai na lekisa bolenge na nyoso na musala ya nzambe eye kokoma na âge ya 19 ans na yaki kokutana na problème moko ya munene o epesa ki famille na nga passe grande sœur ya veni akufaki na kendaki hôpital kutu na tongo na mama il fallait na kota radio na koti radio batalinga bamoninga na problème ya kiste na bi mama ça va nga wesi na ke matanga mama ayom toto hôpital opé tambite mama na wesi na ke matanga na yena matanga na kuti ba tombola déjà corps tomba tombola déjà na bité na akona na société to ke kaka elongo to ke kotika ye na cimetière to kotina mutuka to bantu ko kende chauffeur na biso ala pena na vitesse ya makasi no kutu to komi na cimetière te me biso dia to baluka na katika sanzela to baluka ki na sele to le ka cimetière ki kole to ko tansele poto banda ke ne kopol to baluki na sele wana to baluki na sele to zalaki na piquet na Jeep e boaki 5 tonneaux e betaki 5 e boaka ndam tasko mutuka e tu e beta ba tonneaux e beti tonneaux e boaki ndam e beti tonneaux e boaki ndam batu bakufa ki sur place batu babukana ki batu batikali na ba défaut mais nganza baselelenga grâce o etikanga gravé banda année 2014 etikanga gravé ti lelo nazwa choc te mais
natikala kana ba cicatrice kwa ndenge azolo banakati te ndenge azolo babomona da ba photo ndenge azolo ka ya accident na ndenge azana maman na hôpital ba abonné na biso ya Mabia Star TV bozomona natikala kana ba cicatrice o na pesa ka témoignage na ngati lelo ezaka loboko na nga gauche bilomo bomoni yango nde na sa cicatrice ya munene eza ya accident so botel misapi na nga na droite bokomona pe ba signe eza accident pe na lokona nga ya droite bomona bolimbisa mpona tomboli jipe libende mute kotaki nga awa ebiminga ataka libende ekotio na genou esale le côté ebuki pete ebouger pe le côté basala nga po opération te menga na tambola tant na lali na kangi misu nzamba waloba nanga omoni kaka nde nazongiso na mokili kaka nde nga na épargne na bikisio nazongiso po sala musala nanga nazongiso po kangola ba famille oyo ekangama na minioko nazongiso po kangola bana nanga nazongiso po salela mokili te me nazongiso po servinga na ye kolamuka na sambeli na yebisi basala nzambe bayebisi nga ezalaka deja o ezalaka kati na yo basala nzambe bayebisi nga soko kosala na yo nyonso me kobungisa o eza kati na yo te po eza munene. Pardon vraiment baabone ya Mabia Star balinga bayeba ba vérité vraiment ya bien tant nzambe ayebiso ke nazozongiso po sala ya mokili te est-ce que avant vino ezalaki ndeni ozalaki nono na mokili ba ambiance ba masanga kokena ba groupe ba ami ou bien comment nazalaki na mokili te nazalaki pe na ambiance te mais entourage nanga ezalaki nde ya bien te entourage nanga bazalaki lo yenge makasi menga nazalaki fimoro kimia yango nzambe a épargné kinga nalanda ba camarades te nalanda pe lo yenge ya mokili te yango ayebisaki nga nazongiso po servinga Surtout nzamba ayebiso ke zonga na mokili po servinga ayebisaki ke ozala prophète pasteur ou bien comment parce que awa na royoka koloba na début to découvrir que oza prophétesse siko nzambe muto ayebisaki ke tongo zonga osalelanga ozala prophétesse ou bien basala nzambe ne ba découvrir ou bien yo moko ka tongo la muka ke monike omona ba vision ba nini yango bikende na koma na prophétesse nzambe alobaki nanga salelanga servinga nkamoko na yebi koto na komema yo mais ba papa yanga ya molimo nde tango tozo sana bango ba service nde bango moko ba pambola kinga na kombo ya prophétesse bango mo ba pambola nga pe bango moko mutu balobaka maloba wana nyonso likolo nanga nde kombo etikala bongo. So, ça fait combien des années où papa va pambolo comme prophétesse? C'est déjà 3 ans. 3 ans déjà. 3 ans. 3 ans, on a la réalité ni yamabe okutani nango parce que cause la prophétesse c'est facile hein. Na 3 ans wana ezala ki tant papa a tini a pesibiso formation il y a intercession a pesi formation intercession ayeba ki ba grâce a bana e moko na moko nga ataki nga intercesseur il y a 2 livrances pe ezalaki mission ya liboso pe service ya liboso papa tindaki nga na kende ko sala donc papa tindaki tozalaki nombre ya 4 personnes 3 filles garçons moko to koti mabondeli ya 3 jours poto ke ko sala mission papa tindaki biso nzambe alobela biso yebele atalisa biso na même bon sare auto kokuta na ona mission wana tomona yango en live talaka ka to ki sa mission ngonga ya 18h to moni mokili ekomi mulili to mona nzela te to mona to kota nzela ni to manze to mona nzela te 18h mais akonza malbaki soki bomoni bongo bo simba na bo sambela bo banda ko adorenga na kolakisa bino nzela alakisaki biso nzela to komi na porte poto kota to mona sous porte te kaka na ngonga 18h to mona porte mais to mona mir e bandeli tisuka mir koto ya okota izate to bandi suko sambela ka nzamba pesa biso ba directif porte to yo ko mona to koti service on ezala ki service mo ya passe to sali service to sis to sali service to zongi
Tant to zongi to yebisi papa to silisi papa lobi na service et l'équipe bien to papa et l'équipe bien to bazanga kite ya opesa biso enveloppe ba pesi biso enveloppe to présentant et pas ya papa to bi papa enveloppe ba pesi biso yango donc to pesi papa enveloppe papa lobi bozana posa to sa na enveloppe yo nini to bi papa sombelango kit ya yo moko ya kovanda na kati ya église papa lobi na omona bino bosalela nzambe na lokoso te bosalela nzambe ndenge ba nombre epesameli ya kosalela musala oyo tobi merci papa atofukami apamboli biso tant tofukami apamboli biso tozwi toke nalingaki nakota na mwa bolembu na makambo ya nzambe me nalala na mbetu nayoka monkongo ya nzambe elobelanga ya mire ebenga kombola nga 3 fois na mire koto na tsaka mutu na mbetu ebenga na kombola nga Benedict réaction ezaki ndenge ni ntongo yoki mongongo nzambe kobelela yo ntongo nayoki mongongo nafungoli miso nayoka lokola bakake ebetanga na matoyi bakake ezobetanga matoyi ezoswana okoko supporter mongongo wana te na banzi kokanga na banzi kokrier abi kaka nde ozokrier bongo na ye mpo na kokebisa yo natindaki yo mpo osala mosala na nga natindaki yo mpo okangola bana na nga natindaki yo mpo obunga nzela te natindaki yo mpo oyeba oyo ozali akon yo olingo lemba okota na distraction mokili nga na kofrape yo pe okoloba lisusu te na kokomisa yo baba pe nalakisa yo épreuve abandi ko bet na betama nzambe mutu abetanga na butu abetanga depuis des heures juste na koka frappe na ete na tongo pa na mukana okokola mukate ça lève moi sûr et certain nzambe mutu oui ezalaki non kokate na prier na yebisi basana nzambe pasteur ayebisinga nzambe obenga toujours na mission pe na ministère na ye kokota ka mongongo na eduti te kokota pe bitinda na eduti te pe tsaka na mutu na yo biso to weleli kotia maboko likolo na yo pona oza na ba service pe baka ebele banda kokomela yo koto nyonso yo banda kotambola banda kotama tambe na kanyoso kokuta nango prier po nango po eza nzambe mutu azakati no mutu azosala ba service wana eza yote meza nzambe papa nanga bayebisanga kaka bongo sikoyo auto souffler no momuke en tout cas je crois ndenge prophétesse Bénédicte azopesa témoignage ndenge akutena nzambe ne a no résister en tout cas tozo kango parce que tolingande to vrai serviteur de Dieu bien vrai servante de Dieu na appel et belé bazobi magana ba YouTube na ba internet nzamba benga ete soko o meki ko tunera e ku okutana na nzambe ndenge nini abandi obeta muno mais je crois prophétesse Bénédicte azopesa biso vraiment ba détail ndenge nini nzambe abenga wana Papi Tcheko, hein, Papi Tcheko mokonzi na Paris et puis Jansim Voula na Patine Nzambe madame, hein, madame Dauphin, bazo do Patine Nzambe madame et puis Dauphin na Londres, bazo landa Bill Gates de Genève, Patient Muzingu na France, Patient Muzingu na France, bazo ka yondenge ozoloba. Alors Papi Tcheko mokonzi na Paris alobina tuna question mo batindela ngai alobina pati Francis tunelanga nanu na mutoko yamba lokolo bi aza prophétesse tunelanga nanu différence ni ezali entre bambikodi na ba prophétesse parce que bato toyeba kala bandu tala bat na maboko bambikodi banani bantu bakoma ba prophétesse bazapeka na YouTube oyo zoleka parce différence nini yo zana parce que ton nzamba benga mutu talisa mutu nzelo azokene na ba réalité okuta nango yo ce différence nini oyebi par rapport à bambikodi na ba prophétesse bon bambikodi na ba prophétesse biso nyonso tomonaka. Mais différence c'est ça dans le bas qui n'en est bandel. Le vrai prophétie c'est la parole de Dieu. Et ça liloba nzambe mutu o ayebi makomi
akobunga nzela te nga nakoki koloba frère vina yo eza boye mais soko zana yo na liloba na nzambe te soki pe kati na nga liloba na nzambe zate soki pe kati na yo liloba na nzambe zate ngana yo to okeka na kobunga soki pe ngana yo losambo pe prière eza na kati te tozo sana biso musala moko te po le vrai message ton ba peso ekendaka mingi na mabondeli pe na prière pe na sacrifice eza kaka mbongo te sacrifice ya oyo nzambe azoluka eza ke obongisa etamboli na yo okoma nango tout droit nzambe avandaka na masumu te nzambe avandaka na salité te nzambe aza mutu moko amesana kovanda na propre peine abongi na lokumu pe na adoration yo tongo ba peso message balobi emsuvi na yo zabwe yo orumelaka na bosoto orumelaka na salité atanga na bantu ko prier banda tongo ti pokwa nzamba ko sala te parce que oza toujours na vie mo ya bien te mais tongo mosala nzambe o pesa yo message il faut obongisa etamboli na yo na il faut tala est-ce que nazotambola bien te nazotambola mabe po eloko oyo musala nzambe alobi nanga boko trape ba message ya basala nzambe lutte musala nzambe nyonso aza lokuta te basala nzambe lokuta bayebanaka ya solo pe bayebanaka musala nzambe ya solo ayaka na mbongo te ayaka na liloba ya nzambe pe na losambo po musala nzambe ya solo o azana posa vie ya bana ya nzambe ekangola mapo nzambe ayamba toujours adoration lo kumu na e ekumisama il faut beaucoup kosunga ba fidèle nyonso o bayebi na losambo pe na liloba na ye ko ba prophète so bazoya na ba YouTube oyo ke avant ça le prière au mata montagne il faut tinde botinda ba offrande depuis ba $200 ba tiara ba monta ba 200 ba 500 et puis après ba tongo ya ninga sala ya prière a bloquer ba na ba WhatsApp a bloquer ba na Facebook a kati contact o lo bani pona ba puis ba mamé belé à Londres na France na Paris ya partout dans le monde ba benga ba lo ba en tout cas yo to moni ozala quand même nanzela lo bela biso mabi star pe abisenga mabi abisenga abi français en tout cas mais quand on tourne la biso pe prophétesse Bénédicte ba maman wana ba kumi ko leka ba fondation ba singa to bambongo avance le prière tinda enveloppe bazo escoquer batu yo muto koti na monde ngoto yo muto bandi yango pe yo pokotika ozaka na ligne mona bango to yo za na mission à part mission nanga nzamba atindinga pona lokoso ya mbongo te po oyo abikisinga na 5 tono lelo pa koka kobotola pe mango na linga pe na zalate na nyena zana mabele pourquoi ponga na sala service ou bien na kangola bana na ye na ke ko senga mbongo eza na ngona tina te lelo ko pesa na ngata $1000 ko pesa ngata $2000 mais soki na ensemble na nzambe ya solo te ya lokuta te makamu na pe eko changer te mais soki na ensemble na nzambe ya solo ya lokuta ata opesi na yonge lokote nzambe na nga ye moko ebindenga opesa nga ayebindenga ko futanga ponga na osala musala nzambe ya mbongo te na osala pe musala nzambe ya lokoso te ba oyo basala ka musala nzambe na mbongo ba oyo basala ka musala nzambe na lokoso ya mbongo bayebaka nzambe azoya kala te bakobeta mafimu ebela basala nzambe bakotikala bakomata na lola te pe bakomona bokonza likolo te po na place ba sauver ba vie ba bon moy ya bana nzambe mais bazo boma bazo détruire bazo kotisa bana nzambe toujours na lisum mususu yo ozalaki na nzela moya bien te mais nzambe aleki na nzela na po akangola yo oyeba ye mais ye aye po a escroquer yo aboma yo tant yo okota doute oloba na kosambela te basala nzambe bakoma na ya lokuta basala nzambe bakoma na bango yo pozo so lisumu parce que basala nzambe nyonso bazandenge moko te yango na lobi mama papa yo mutozo landanga zalaka mingi connecté pe
kolingaka mingi koyoka prophétie te, lingaka mingi nde kobondela, pe lingaka mingi nde koyoka liloba na Nzambe. Yango nde ekokangola vi na yo, yango nde ekokende na yo liboso, yango nde komema yo musika na makambo na yo nyonso oyo yo osalaka. Prophétie Nzamba lobaka na ye, Nzamba kosaka te, Nzamba lobaka ya solo. Po soko kuta na vrai mosal o Nzamba loba kati na ye, yo moko komona bino mibale bozo tambola bien. Ozo continuer na yo, ozo continuer vraiment ba maman poto bozo landa. Hein, bozo landa vraiment. Tout ça en émission biso to continuer. En tout cas, prophétesse Bénédicte azolo banaye bien. Prophétesse Bénédicte azolo banaye bien que ye aye musala Nzambe pona banda kosenga ba mbongo te. Mais natango kala ezalaka soki ozokende kokuta na prophète fo mema eloko wana eza na Bible na Ancien Testament tango azolobaki azosinga mbongo te, cela ne veut pas dire que azosalela Nzambe kaka ya pamba. Soki okutani na nzela na ye eke Nzambe asali grâce amonisi loboko na nzela na yo, en tout cas soutenir pe ministère na ye enfin que atomboma. Bon, maman Bénédicte, prophétesse Bénédicte nangina tuna nanu likambo yo ya ba prophétie onde ezoboma mboka. Est-ce que depuis au koti ton Nzamba teo na nzela na musala na pona ba prophétie atali sakoka ba excusez ba prophétie ya ba famille ya ba via batu to peut déjà appeler message moko pona mboka na biso Congo parce que mboka na biso ndenge ezokende Nzambe ka yebi. Est-ce que déjà un message pona mboka Congo? Oui, papa, Nzambe alobaka. Pe Nzambe atalisaka. Mboka na biso Congo eza mboka moko mabele moko epambwama, eza mabele moko eza béni. Nzambe alobaka pe aloba nanga ba oyo nyonso nga na tsaka liboso eza oyo nga moko na pona. Mais bino nde bosambela pe bososola ndenge bino moko bozoboma mboka emsusu boloba président baotambisa mboka bien te. Boni Nzambe abengi basala Nzambe na mboka ya Congo ebele biso nyonso yebi basala Nzambe tozebele na mboka ebele to travailler Nzambe na bosolo ebele pe to travailler Nzambe na bosolo te. Tant ebele ba travailler Nzambe na bosolo ebele pe ba travailler na bosolo te. Est-ce que Nzambe akolinga kaka mboka oya Congo ekendaka liboso etambolaka na lokuta yango tokomi komona mwa mikakatano na Congo ekomi kokota po lokuta ekoti mingi na mboka o pe science et dominer Congo. Mais nazo senga na basala Nzambe nyonso o bozwami partout bosunga mboka na biso Congo to tambola na kobanga Nzambe pokana Nzambe ezala likolo ya bamboka na biso te. Emsu to koloba na Congo passe koti mais emsu pe na ba pays étranger emsu pe passe pesa parce que corona tangwe e monte mobimba etiki mboka moko te ekoti na tous les pays. Donc maladie moko ekoti ezata na kisite ezata na solution te soki ezoboma mbala moko boyebaka eza deja kanda ya Nzambe bolinga te kanda ya Nzambe eya likolo ya babomo pe ya bavi na biso pe eboma mokili oyo na ndenge moko ya mabe totambola na bosolo pe totambola na kobanga Nzambe. Nzambe akokangola bamboka na biso pe tokotémoigner grandeur ya Nzambe na mboka ya Congo pe na bamboka mosusu. Vraiment totambola na kobanga Nzambe. Eloko prophétesse Bénédicte alobi aza na raison parce que eloko na sala remarque na Congo to komisa Nzambe lokola koko na biso donc kosalela Nzambe koma nango lokola nde mona mutaki obeta jeune tendo donc muto akende église akende olekisa akimaneka musala azokimaneka bambrema to azomona kaka non nakende nalakisa mwa jine na sombe na gambela po bamona nga en tout cas to banga Nzambe bandeko na Congo parce que cause pe ya barekil na mboka na biso cause ala pe ke totambo na obanga Nzambe te. Prophétesse Bénédicte, je crois na kulisi olobaki na ba service musupe Nzambe atindela yo bambasu ba maladi batu babika ele karandeni
nesi service ya mbasu mbasu oyo nzambe asalaka kati na nga pe nzambe oyo akotaka kati na nga alobaka ezalaka nga te me ezalaka ye moko nde nzambe mutu asalaka service wana mpo atalisa ke eza na eloko moko te oyo eleki ye eza na eloko moko te oyo eleki nzambe na biso kaya mbasu oyo nzambe akotaki kati na nga nasalaki ezalaki ke tozalaki na mabondeli nzambe atalisi nga pota wana ya jeune sœur kaka na kati église toyane ka presque ndenge moko abi pota oyo eza ya normalité mwana mwasi oyo ayebi likambo te mais azo souffrir à cause ya famille nzambe alobi eteke yo serviteur nanga nabengi yo osala musala nanga kende na kopose maboko mbasi wana o ngana simba pota wana ata mutu moko te akokaki ko supporter solo wana ata mutu moko te akokaki ko supporter yango mais nzambe wana asalaki nga ngolu asalaki nga grâce na simbi pota na prier ye moko apesi nga ba directif oyebi mungwa ndenge swaka na pota mais mbasu ya jeune sœur wana esila nango o soki na banini te soki na baona makasa soki mute maite ba ndeba misupe ba misawa bimisi masasi yo po bimisa masasi na bimisa kinanga masasi te nzamba lobi kaka zwa kaka mai o te kaka ezwa kaka o tiende o te kaka na mungwa sukolango nika yango après ozwa huile d'olive opesa ye moko abanda kopakola ngo tongo pokwa apesa mwana mwasa na kaka 7 jours ye moko akotémoigner bonzambe na ye na 7e jour tangu tozo fungola pota tomona elongwe rouge ekomi mwindu église eganga église beta maboko o mwana mwasa bandaki kokoka kotambola te o mwana mwasi abandaki kokoka kolitisa loko na sete mais akitisi akomi ko sauter akomi ko crier kotona lobaki te nzambe oza malam tona lobaki nzambe oza malam natalaki age na zanango natalaki na oyo azosala na age na na bite oza malam na pesa ki nzambe kaka merci pe na adoraki ye makasi na moni mbala liboso nzambe asala na kati na makambo minene oyo ebele emso bakina na bapota mbasu pe ake pe ba traiter mais esui lobiko pe te esui pe solution te pe tiki na défaut mais o wana etika défaut te nzambe asala grâce yango na pesa nzambe kaka oza malam na ko se vanter te na lo bakina traiter mbasu ngana traiter mbasu te mais zande soki nzamba lobi sala service wana ndenga na salaka soki pe nzamba lobi ko sala te ngape na ko sala te po service nyonso o ngana salaka na tuna kaye liboso pe na buka kama bolongo na ngana ngonga minute 3 heures na lobi nzambe talaka oyeye linga papo lobi nini ye moko pesa kanga ba directif ye moko alakisa kanga nzela soki alakisa kanga nzela ngape na sali Christopher Songo na Londres JCM de Londres na Dadi Ilenda na France ba lobi na tuna yo système ozala robozo prier pour na batu museleke ta bimi likele la bimi sete bimi mutuna likolo ezala pe ya solo to ezana ngora ba mise en scène ndenge to ka batu miso baloba. Oui papa na koloma mande konyoso obola nanga makama molimo esuka kana molimo makamo pe ya bonzoto esuka ka pe na bonzoto jamais nzambe as koti na kata mutu azo sala mutu service makambwana ozo sala na kati ya nzoto mutu emona na bwe koma ke nga na ebisio ma sœur problème bweza na kati ya nzoto na yo il faut to kota mabondeli ou bien il faut le kana délivrance nga nazo sala délivrance ou bien tozo selo service to mona osanti museleke te bimi nazama Justin te nazape mutation te koma ke museleke te kobima
Tant que vous êtes magicien, vous êtes musicien, vous êtes polémique parce que tout le monde a pasteur, na biso, apôtre, prophète au Congo, bazo prier pour na batu misele kete zobima, bangulu zobima, banzoko zobima pardon, mbisa mai, mbisa oka, do bangombo belé mususu a multiplier bambongo zobima na tel na Orange Money, na ba Airtel Money, est nyoso neza nzambe te, eza ba science. Non. Makambo, na le prononcer bien. Makamba molimo esuka na molimo, esuka na bonzoto te. Soki nzamba lobi nazo pambola yo. Nzambe pa ko sanga peka à travers kana yo. O pambolinga. Na kokoza ata 100 francs te. Mais tangu okutani nanga olobi ma sœur béni zwa oyi esungata na crédit esungata na transport eza déjà nzamba tindi yo epa nanga po pambolanga koma ke nga nazane lo côté na saki nanga ata 100 francs zate mais oyebi singa o prier po nanga oyebi singa fungola saki na omona mbongo nese normal te po to yo kapé be dingwe pe ba bimisa ba mbongo be dingwe pe ba bimisa pe ba sardine to lobani na edingwe toyebi edingwe moto na ngenge toyebi nde azalaka asala pe abimisa pe biloko ebele toyebi siko yo so yebisa nga fungola na kondima te pona mona euti pa nzambe te o euti pa nzambe ye moko atina kango à travers ya mutu ba CTP obimaka bato wana ba nzoko ba makelele zango lokuta ba CTP ba nzoko ngai natikala komona ngo te pe na nzimaka ngo te so na mo mutasale mutu service na moni mbisi na moni sete na nzimaka ngo te po nga na kamami na ba papa o penda ba vandi singa ba yebi penda loba ya nzambe to mutu osa service o sete o nzoko o muselekete na nzimaka ngo te pe na kotikala ka konzima ngo te po mutu oya kosala service ya nzambe na ndenga solo ya molimo esuka na molimo batu bakomona ngo te me ye moko mutu osala service akoyeba service o na sali nzambe a répondre na nga pe yo moko mukolo nzoto okoyeba kotobe na bande koyoka douleur wana esili kotobe bande ko simba te me na oyo kango lisusu te pe yo moko ne okoya ko pesa témoignage na yo jamais batu nyonso ba mona témoignage sur place te il faut différence ezalaka ba oyo ya nzambe na ba oyo ya nzambe te parce que soki nzamba saleli ngala kokoyeba mona minute ana te na komona te ma sœur a passé na de France na koki kozela ta butu ya lelo lali lobi oye ko témoigner liboso ya batu nyonso na oyo nzambe asalelaki yo ntango basalelaki yo de France ou bien ntango basalelaki yo service wana nde lokumu ya nzambe na biso emataka ke opesa batu somo batu bakoma kofilme babanda kopanza na bainternet babanda kopanza babanda kosala bapublicité nzambe alingaka publicité batu basalela ye te malingaka yo ne mutu basalelo service osalela ye publicité po kombo na ye ekumama. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec prophétesse Bénédicte, vraiment oyo à la kisibiso makambo oyo toyebaki vraiment te. En tout cas, et ça la pas si peu pour ngana ebiso nyatata sende muke na likolo ça la pas si au supporter il faut lukaba lungolong pour la taketch. Mais comment est-ce que mutu avana na c'était 5 ans na likolo na e nzoko vraiment otolia mbisa oka evandi muna likolo zobima. En tout cas nazo jijete ba dire ezalaki ya prophétesse Bénédicte boyoki ndenge alobi. Alors prophétesse Bénédicte tokomi na suka ya émission na biso chrétienne na chaîne ya Mabia Star TV message nini ya suka pe numéro de téléphone na yo opesa na ba ndeko bazolanda yo baki ko benga ope en privé bo solo bo partager pe sur ba prophétie et puis na ba réalité mususu bazokutana ba vie. Numéro de téléphone et puis message ni asuka ozana. Oui, numéro de téléphone est à 089 30 15 847. Oui, plus 243 89 30 15 847.
pe message na nga suka eza ba oyo nyonso bolandinga nzambe apambola bino azongisa ebele na ba oyo ezanga ki kati na bino pe nzambe a visiter bino kaka nde bozolanda émission oyo bo témoigner oyo po bozalaki na ba doute bozalaki na bakobunga mais émission oyo e fortité bino bolongola ba doute na basala nzambe nyonso bazaya lokuta te ya solo pe eza pe botikaka kokota basala nzambe doute po bozomi kangela bino moko soki okuta na musala nzambe yo moko okoyeba oyo aza musala nzambe ya vrai ou bien ya lokuta po mutu oyo vandisi enseignement katina ye jamais bakoki kokosa ye pa musala nzambe ya lokuta enseignement ne ekontaka na kati ya mutu pe soki oza na enseigner kati na yo okoyeba basala nzambe ya lokuta na ya solo nzambe apambola bino botikala malamu nzambe abatela bino na nde bolandi émission oyo bozwa ba solution na makambo oyo ezotundisa bino. Merci vraiment tokomi vraiment na limite ya émission na biso ya lelo avec la prophétesse Bénédicte vraiment alobi makambo ya solo hein makambo alobi akosita alobi ya solo parce que la réalité on to mona na Congo awa. Je ne peux pas finir cette émission sans pourtant na bisaba na nzambe to bongisa nzela kala mingi te somasi azozonga ndenge to tambola ka to bongisa tamboli na biso parce que ba ko prophétiser o lelo ke obala 2022. Ça sert à quoi au bal à poker en faire? C'est important, bon, c'est important, tambola norban nzambe. Là, directement, je salue Mabia Star, Mabia vraiment la carte à Londres, Balobi. Vous en avez besoin, au sel sa Suki et Kitoko, hein, Suki. Modèle Nyon, vous en avez besoin, Yaka na salon Mabia. Hein, na Londres, au Romo, na vraiment modèle ya solo donc bateau bazo bala, anniversaire, malgré le confinement, vous contacter Mabia Star. Akoya akosala service na équipe mobimba Mabia Star bambote na yo Christopher Songo JC maire de Londres hein dadi ilenda na kata France na pesi bino mbote fo la manzambi rai kitenge hein fo la manzambi rai kitenge na kata France hein fo la manzambi et puis rai kitendi. Donc Rai Kitendi, excusez parce que c'est la première fois na zoba combo donc Rai Kitendi et puis faut la manzami na kata France JP Boaka Kisitia na kata Paris Yas ma petit frère et à Jésus na kata Paris na pesi binombote Papi Paché comme mokonzi na kati ya Paris, Jansim vous là, pourquoi pas Pati Nzambe et puis Pati Nzambe Madame Dauphin na kati ya Paris, Bill Gates de Genève na pesi binombo te patient Muzingu na kati ya France na pesi binombo te bo partager émission bo continuer ko s'abonner na Mabia Star TV balobi awande tozo fongola nzela awande tozo talisa lumière en tout cas nga naza beaucoup plus na ba témoignage naza beaucoup plus na makambo tali ya Nzambe et puis na makambo zoleka na mboka na biso ya Congo soki Yesu Masi azongi lobi te to kokuta na ba émission zali koya kaka na chaîne oyo ya Mabia Star TV toloba mo eloko et ça la paie moi bien bye bye.